Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Boutique bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or. Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Nabi ba obenga benganga. Mi bel ba obundela na réseaux sociaux. Boski basa so bundela nga. Boski basa nga zongia na nga Kim Prince de Lausanne pour mninyang. Bo wela nga po aninyang. Oh, menga. Mais oh. Ninyang. Oh là là. Oh. Boski basa. Oh, de boski basa susino ka nga mosino. Tenga zongela Kim. Na zongela Kim Prince de Lausanne boski basa na lingati. Na lingite. Nga mami sombongo na koma bongo. Olingi bolingo pesa mbanga. Olingi Karine pesa mbanga. Olingi nzoto pesa chache. Nakoma fia chache Versace. Bon, qui basa na ba secret na ngango bimisa bimisa nyaso me bomba ka ya Henrietta ko imsa mokilité ke na defa mwana batu wana bomba mais ya papa na mokonzi ya mama chacha ya famille mobimbe batu nyaso wana bimisa na wana bimisa me ya Henrietta ka bomba na kosa batu ya mwana nga wana bomba ko bimisa te. OK qui basa. Bisous. Bon, Gauloise, 20h30 bientôt, fait rigoler au lobat. Quelle l'actualité. Aujourd'hui, il va parler. Il a choisi ma tante et casque serré capoua. Belle à bango ndenge yo yeli bango te, ndenge yeli bango wana eza ki pepe. Petit internet la bango ciao, ni vie, ni koni. Parce que le but la petit internet est belé. Et belé to bibina bangote. Oye ba te, oyoka te, komo na ngape za te, to kaboni to silani. Soki nga na ukabana kabi, soki yo pesa ngo pesi. Maître batela ki yo nini maître, poko na niveau maître la zoli batela ki yo tilengi, soki nini na ye bate batela ki yo nini ngwaka batela ki yo nini na sewa na peto na tela batu nini Maître au perdre basi pour que basi la ba réunion ba TikTok basi pour que basi la ba réunion ba tchoko ba miniature ba sola rayo yo mona teke yo mutolela pe so pas pecho ati lelo a c'est l'émission ti c'est l'émission ti Maître Zonga Sikse baluka boete baluka ba siksa boye ezali bato ba teka kabiloko ba musicien ba porte-parole bato baluka mbongo moko boye biso to luka mbongo a danger mbongo ba risque mbongo ba problème oyo elongine mona na boye parce que za amoureux olela petit wana fou o kraka ya nyama bakwali yo na mbongo na bakwali yo na mbongo mais to sopi biso na Free City Express à la rater au sopia mais to sopi biso nga banda boulot ngwaka nda boulot maître mais mama na pepe pena ya pepe pena ya pepe mango sa na route on a nenga temps présent maître okamusinga petit Karine na peso a un deni faut betana petit Karine nan premièrement il faut betana petit Karine tant beaucoup tena petit Karine. Comprends? Et tant que maître, aux emboules là, et on faisait un jour.
Beaucoup de pétuane, première fois beaucoup de au sud le mois, mon milino. Pétuane 1000 euros au Panzana. Bakabela bonga 1000 euros cachité. Au PC 1000 balles. Petit lia. Petaka lia. Yo kena yo kutu okei. Petit moutoko marobenga yo. Tango petit oko marobenga yo. Tango aroya olala ye ofele. Tango olala ofele. Lobi dango so ya olala ye su ofele. Apo bouaki parce que 1000 balles au pesa ke wana. Na mutuna ye. Au pesa ke 1000 balles. Ba pesa ka ngota mutuna ye. Au pesa 1000 balles au sali e loko te. Et bon so ke au sali e loko. Au pesa combien? Peut-être qu'on y a comme tika ye moko amitandi. Betata 10 fois. Betata 20 fois. Yo komisi gender, o komisi copie mo ba mukie et même la réputation maître. Yo boulot ça la succès d'internet. Erreur au ça la moi, yo boulot comme tangama et le mineux au monde boulot ça la succès d'internet. Mais e ba ke no bazo bo mayo makasi. Bazo bo mayo makasi maître, bazo bo mayo bazo barre fort. Bazo bo mayo makasi maître. So moni nga na telemi boye. Na bi ko benga no nga na pourquoi? Ko benga nga air mo boye. Mais so moni nga tembe parce que moi msusu na okina loba ngo kaka nga na yote, il faut le kana internet plus ma mbozali. Foto yo kyo betili sola oboma mwinda a. Na to bi sabino ke. So ki aza sincérité. Na va même na ba test à grossesse na ba vidéo ndenga ça ba test à grossesse. Na to sabino ko bo épargner ngai. Parce que nga na ya na mensonge te. Yesu. Na répéter les bino ki bo épargner ngai. Et puis tant azu grossesse na e, je mets Ariette Kajinga là encore en vie. Yenda benga nga na ngoya ko amesti nga ngote. Na zo répéter les bino ki na za na nyoso donc a épargner ngai. Boss siko zemi yango eke wapi? Ah, maman, babenga nga peka nga au débar. C'est peut ça kaka matala nae. Nga pe na sali tension na binzambi na zo sambwa. Nzambi pe lokwa aza juste hein. Zeme limwa. Ya jimi da so totali ba yo pe na rozana o sentaki Karine. Ya boss vraiment c'est que yo o sente collègue na biso. Na bien. Moni mam na sala po grossesse ane longwa. So na bina lo bango na live Sarah. Lobi leta o kanganga ye. Okay. Na beti la lisura na masaranga. Bon frère na nga Sandra Kazadi. Na songongo. Donc hier va na mituna. Ndei na la na jimi na tongo na régler. Parce que na linga azemi wala. Na biso so na bina loba leta o kanganga ye. Bo épargner ngai. Ya diki benye. Boss c'est que boss yo pokenda ino ka botaba boss. Ndeni yo pokenda ko pokenda poso na mbonda. Ah. Mo mo beta ya poso na mondana. So nga na ebiso lolo ke ba violanga yo skolo bani. Yes, me va faire badimnation na pardon. Bon na zo bisabino. Boss, na question moko na soki sikoyo ezaki vraiment zempe ya solo e ya ki sikoyo aboy pe ko longola o ningeza siko ndenge ni plus tard. Je t'informe aussi que Karine azana zemi. Na zo sur ndenga otindela nga nyoso. So na bina bengo na vidéo siko. Na la kiso partir na nyoso tout. Na benga bino na vidéo na la kiso bongo na numéro na ye. Nande na okita bomo na test à grossesse nyoso ndenga otinda. Enga osala. Ozaki d'accord boss, ozaki d'accord nango. Mais na zo bisabino ye. Mam na sala so na bina lobango awa. D'accord, parce que ozana engagement ko kolinga maman tout de suite. Merci. OK. Merci. Continue matola. Mais ko la sabiso ka message wana te boss. Biso pena to rater na biso bébé boss ka boye. Parce que déjà banda kolobango ke oui nazana bébé ka boye. Bébé azali déjà Karine akimaka lisu rosé bo ba baby. Ba période a bebaka. Les périodes azali na grossesse ya mwana.
Bongo suko Virginie, suko yo kenda ni mobima mba boendele parce que biso to yebi ke ya mi bébé là déjà bien avant. La tola zela. Il est déjà ami bébé là déjà bien avant. Là il est coquille, n'a si vous poser ma question nyoso. Sandra Kazadi, il y a la famille, il y a Sandra Kazadi, Oui. Boss Jimmy Belao, ngana na ngaka ne loka suka na ngina loba naza disponible pour na yo. Mais likamba joujou bio s'il vous plaît. Boss olobite. Joujou azawa. Ngamo kutu lelo ka komo na komi déjà José Mondele Belao. Muta lobatu. Moni batumsi bakota la live bazongi mpia kasara na otindi 2500. On peut ça les 5 personnes va intervenir qui. Merci beaucoup, boss. Merci, boss. Boss ok, boss koke non te boss kesa suka to sa dika, boss bakenda bongo te boss foke na dika. Yo a grand golo boss go si fo longwa na dika, boss pardon, fo longwa na dika batu ba capture longwa na dika. Ngana ti ndongo ngola kabango, idemi se petit. Boy bandeni, ya ba live to petit bozo mama ya omela. Boss otindi sikoyo. Saka beli liboma. Et quoi? Nicolas kamwe Nicolas tune azana nyonga tine la bino mbongo bongo mwana nga tune anda nyonga tine la bino mbongo. Jimmy Belao boss. Boss. Dika vokita dika boka capturer s'il vous plaît. Boka capturer lenga dika pardon boka capturer lenga dika. Nazi capture. Boss okende boete. Boss dika na 1000 dika et 1000 personnes. Mais boss c'est un scandale. Boss. Boss, merci beaucoup. Boss on ça transfert yango alobate. Boss on ça transfert tikota. Sarah, émission boeto zango chaque jour, Sarah. C'est grave. Moi sokolio, Sarah Maman Gerda, Mikolo na simba bina Maman Gerda. O se ma Gerda, o se yes na motema Sarah. Matisa prière. To matisa prière. Ah, solo la kitoko makasi. Mikolo Maman Gerda sukoli nga sanga penda sokola. Okenda kikune. Lakini bon Maman Gerda te mama. Okenda ndio benga te, obiki na siliki. Aisa, ebongo yo ba sokola. Omoni makambolo bakisaka makambolo ba mo fimo na valeur ko mankiba mibali ba respect ko mankiba ba mibali usubumana ba. Mobali azaka. Boss azaya edi boss a signé ba nyonso. Mutu tonzima ita sukisi ye. Donc tu me là na live na olo babato balingi ba intervenir boya salaire eza. Bosaki minene ti. Mama. Likamna pas boye. Bon sarato na kiti na matete mote meze ngaka bo Manuela kitoko benga matola kuna na kota je na kite poni zonga ngabi wana boss Jimmy Belao la conférence to solo li conférence pour la tinda message comment capturer des 10 200 personnes déjà Sarah basali boss nini émission hein. Émission Piaka, émission Zama Bongo. Émission Zama Bongo sans impact. Sala matola yoko toka YouTube Raisa Pink. Raisa pas encore ta live kalate. To la nape pas Raisa. Sara koti tanga Sara katanga na okota ba. Boko selinga juju tendeni wapi? Boko ma wana Belao, boko ba je suis Belao et Belair. Ata bino moko bandeko na ngai. Potala ndenge boss. Bana basi basakani na ye vraiment est-ce que boss peta koki kozala bo oye penza na life boko boyo ye batu balo pardon pas jusque là notre boss Jimmy Belao en tout cas vraiment je sais pas et sopio makasi il fallait pas vraiment comme il a joué. Bazo tuna ba question zo répondre. Il fallait saler la ki boss na yo. Tel ne basi basakani na yo mobali moko basi bazo tuna ba question zo répondre.
Soko bombaki na yo tamo makambu na yo. Les valeurs na yo lingaki ezalaka ndenge ezalaki. Po bato mingi pe bakomenda bakokuta doute. Est-ce que bazalaka ya solo bazalaka na bango pété? Ekoki pe kozala nango pe base. Et si non ka bongo, fallait pas répondre. Otiki basi basakani na yo vraiment. Donc ça dit pas si makasi. Comportement o epo le bozo occupé. Waouh, moi sinon mawa. Siko basi belo zalaka na bango boye vraiment. Ka pona mbongo signé na openzo bimisi likamba Karine penza la donc mutu nyonso to mokila yeba. Il fallait wanga na oki bobima na binote. Auto boma ba minda longola ba zemi n'importe quoi. Et ça le bien teint. Anan ba doit considérer maloba oya biso to bimisaka. Banan ba doit considérer. Bonjour. Bella. Jim Bella. Omone lo mona lo Bella ka bino. Na mona ko bomba ngote. O bomba ngote. Nzambe. Banan ba doit considérer maloba oya biso to bimisaka. Malobo biso to bima banan ba doit considérer ngo. Pono mona batongo to fana bango be bazo considérer maloba oyo te biso to bimisaka. Tano bimisi maloba. Zoa yango protéger yango surtout sur les concernant pour na yo. Zoa yango pa bomba yango na pasha moko emo boyo kakango. O mona eloko moko e muso ngoko lo boso ni na place lobi. Son na lobi non e o sala ngabo. Jimbola o mona eloko e kiti si valeur na yo mbala moko tina se ba. O bambabi. O gafé. O gafé na lobela ki loko. Ngana bano défendre wa ona inda kana libi musuna comme inda kana privé non bazala ki na Karine comme misaba ba photo ne ba les passer te za ba les passer na ye tika ndenge si mais silence wana lataki ceux qui a solo lataki silence les ana basi mususu balanda ki silence na yo wana et ana basi mususu babana ko envio na silence wana ba moni non mobali oyo moi c'est ngaka mobali abomba secret. Moi, c'est l'inga mobile à bomba secret. Moi, si tango afani na yo, ceux qui le lobo fani na moi, c'est à moi c'est que moi mais son mobile afani maîtrise bon. Et ça bazo pousser la yo marché na basi mususu. Au côté musu bako le Karine. Mais tango yo ko sopa na boy. Na tie mutu na nikodota na yo kika makambo yo. Nana ba prière na ngana zo sala. Nazo bima mikolo te mais tana yoki makambo yo na kolobela olukuta te timbela una regretter na ndako na beti na mesa jimbela relation batonga ngombe relation basomba ngona mbongo te omoni mbongo na dépenser na bato wana opesi mbongo wana yamba ofingo congolais tala congolais muta muzoba jimbela na ndimi sute ndenge yo zana konde TikTok obi masuna TikTok okima TikTok okima réseau pe basi wana oluakso musapi bona balabala te ona kekeke pe kozana na musicien moko sute oyo bana ko bwaka ko bela ou Jimmy bela abwaka ko sunde wana musoba yo sali o mikitisi carrière na yo biso to yebaki o bien te to belo bien soki oyebana ki mbe po ba choka Karine mutalo ko ba choka to lobaki on avec raison. Poto yebi ndenge to ya ko yebelo tala ndenge so eloko esopio jimbela obandela 0 obandela 0 basi balingaka eloko yo te basi balingaka eloko te basi balingaka eloko te ezana basi mususu sentiment toné na nzoto ba fani bo alubi fani na fana na mbali po asala ngai mususu soulager na nga afani no pe baba quand même asepeli yo po ok etikali ndenge wana mais ekoma masano na yo te soki Karine lukaki yo nga mpe na monaki yango bien na sepeleki na nga na monaki nde na monaki yo na momana mais nde na yo yoka makambo yo na ba capture oyeba ni miniature bazwaka nini oyo bela mawa congolais nzama limisa bino ya passe merci beaucoup bela osongi son pied
na bitika mwasi aloba yo koloba te zalaka na silence na yo wana silence na wana yango etina ba camarade ya Karine mpe bapusa na liboso na yo po amonaki ya ndenge a protéger ata Karine azoloba lobambe azoba eloko te seke nga mpe so nakie na nga akozala boye me boye baye sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi mpona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama Bijou alobi kobanga te mama Bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama Bijou abongiseli bino appartement na biso mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama Bijou alobi toza na problème ya maïté toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe tema na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozora yango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te mama Bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama Bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger téléphone mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama Bijou na numéro